bakofinga tina sana komikomesana nango lokola sodo oyo akendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala matuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpo na nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpo na boma nzoto yanga nzoto mbote na bandeko balandi nyonso balandaka emiso masolo na biso nzambe apambola bino esika nyonso nzambe akokuta video ekokutamela bino bandeko na ngai lelo tosola kaka basuje mibale mpona makambo etali mboka na biso boyebeke masolo na biso oyo toyaka kosola badivers makambo oyo ezali koleka mpenza na RDC la République démocratique du Congo. Ya solo yambo de to banda na kosenga vraiment mes condoléances makasi pe munene na moko ya biso Papi Biba na mboka France oyo awuti kobungisa papa na ye na mboka Kinshasa. Vraiment mes condoléances makasi sincère mes condoléances vraiment na ndeko na biso Papi Biba nzambe apesa yo courage pe na libota mobimba ya famille Biba. Vraiment toyebi ka solo papa za solo na biso te nzambe ayamba molimo na ye yango ezali nzela na biso nyonso ndenge tolobaka courage na Papi Biba pe na molongani na ye Belinda. Vraiment nzambe apambola bino na mboka ya France. On est toujours ensemble eroga lisungi nyonso bazali kokabola mawa elongo na bino. Vraiment tozali ensemble. Merci mingi bandeko balandi nyonso ya émission masolo na biso ezali ya bino ndeko Kongwalenga oyo apesaka bino toujours ba nouvelle na mai oyo ezali koleka na mboka na biso. Lelo tokosolola masolo etali makambo esili koleka mikolo eleki boyebeki ya solo président ya ACP oyo tobengi Gentini Ngobila ye asalaki audio video moke mpona kolakisaki ya solo bato mingi basalaki polémique ya kosakana te babengi ye na bakombo nyonso balobiki ya solo ye azali bongo atalako ya faci ya président de la république bapesaki ye bakombo nyonso oyo bakoki kopesa ye kasi ya solo bandeko Gentini Ngobila mpona kolakisaki ya solo ye moko aleki asali émission pe expliquer que ya solo en tant que président ya parti ya monene ya ACP mpona koexplike bato ke ya solo ye asalaki yango en tant que Kinois en tant que Congolais mpona kolakisaki ya solo kosalela président mwa eloko ata ya mwa moke mwa sentiment azalaki nango kasi azali atalaku ya président Faci te azali gouverneur oyo azali kogouverne ville ya Kinshasa. En tant que gouverneur, il y a des gens qui pour étaler écolo. Comme étaler mboka, biso zali na posa ke ya solo Kinshasa ezala kitoko yango président ya ACP Gentini Ngobila tokolanda ye bomona ndenge alekaki na émission ya bandeko na biso bazali kona na kata Kinshasa pour ameka ko éclaircir likambo oyo batu basalaki polémique na ndenge président de la République Faci Beto azalaki bongo na roi oyo ya Belgique bongo gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa ye abandaki koyemba nzembo bato bazali korépondre na nsima yango ameki koéclaircir bato ke ya solo batya polémique te ye azali musicien te azali mpe atalako te ya président mais ya solo azali gouverneur oyo azali kosala mosala elongo ndenge biso peuple totiaki président ndenge pe peuple oyo batiaka ba bourgmestre pe na ba gouverneur na ba député donc ye azali kosala mosala ya mboka tolanda video bomona ndenge président ya ACP Gentini Ngobila ndenge amekaki koexplike na émission oyo elekaki tozoki mwa extrait moke mpona kolakisaki ya solo polémique oyo bato bazali kosala ezali bongo te. Gentini Ngobila a expliqué en tant que président ya parti ya monene ACP tolanda na bilili
Nga mbeli roité. OK. Nga na complexité. Yo mbeli mokonza mboka. Ndenge na mbeli président. Comme étant quinois. Ils ont des sentiments. Feeling, ça. Odora, sentiment et puis un problème de choix. OK. Na moni bande ko nga ba congolais. Baza ko kumisa mkonyango. Ba congolais baza ko na belé. Yo moni ba étranger baza ko na. Baza ke belé. Bana kisasa. Baza ko kumisa président. Matondo mingi ya solo na banzi bandeko bolandi ndenge président ya ACP Jean-Denis Ngobila ndenge expliqué makambo nyonso ndenge elekaki na bokutani na ye en tant que peuple congolais pe en tant que gouverneur ya ville ya Kinshasa asalaki sentiment na ye oyo ndenge ba congolais nyonso basalaka oyo bango pe sentiment so bamoni président to bamoni moto azali net supérieur na ye ya solo akokumisa ye bandeko na ngai et ce n'est que normal eza nango normal eza likambo te biso bacongolais tozala na likambo oyo toautorisaka makambo mosusu elekaka nango na pete oleka kotya bacommentaire bamakambo ebele ekoporte nango biso eloko te. Donc c'est ça le problème. Merci mingi ya solo président Jean-Denis Ngobila ndenge éclaircir makambo tout. Merci mbote na Lisette Lukonk na bosanité ba mama nyonso tout ya oto bengi ba femme d'aujourd'hui ba mbote na bino ko na mboka Kinshasa pe na mboka Poto na bosanité mi José ba mbote na yo o azali ko simba ACP pe na kata Allemagne pe ba mama nyonso pe na ba papa bandeko nyonso ACP na kati ya Europe mobimba na banzi ba mbote na bino ya solo bandeko na ngai. Toleki bongo na likambo tali ya mibale nde ezali mozindo ya masolo oyo Kongo alenga amemeli bino mokolo ya lelo. Bandeko na ngai boyebeke ya solo président de la République Fachi Beton ye alobaki ya solo likambo ya kuluna il faut esila pambate kuluna ezali kosala makambo ebele na mboka Kinshasa. Bandeko na ngai na ngonga oyo ndenge tozali koyebisa bino bandeko ezali mobulu na banzi bomoni ndenge bazali komema mama oyo pamba te bauti komama ye kabamba. Donc oyo ezali photo kasi ya solo bandeko tokolakisa bino na mboka ya Kinshasa. Bandeko na ngai ezali ya koyinda na commune ya Selembao. Bandeko na nga boyebi oyo commune oyo ekambami na ye moko Augustin Bikinda oyo azali bongo bourgmestre ya commune ya Selembao. Bandeko na ngai ezali ya koyinda na ndenge kosakana te kuluna ezongi na makasi nyonso na kati ya commune ya Selembao. Bandeko na ngai lobi euti koleka bandeko zalaki opesi mbwa boyi ye moko Augustin Bikinda akitaki penza na kati ya terrain esika wapi oyo bakuluna basali mobulu na ndenge akosakana te makambo ekomi mobulu boyebike biso bakongolais toyokanaka te. Bakongolais toyebi te mpo na nini ti tokomi na 21e siècle toza kaka koyokanaka te partout toyokanaka te. Bakonzi na biso boyokana ezali te na bapoliticien bapaster boyokana ezali te bazali koyokana te oyena bameme bamaître bamessie so bamessie oyo batangisaka biso na baekole bayokanaka te. Bandeko na nga badiacre bayokanaka te. Institution nyonso to ya Congo boyokana ezali te. Biso moko bana diaspora na poto toyokanaka te. Motema mabe makasi yango mboka na biso peza ko avance. Mboka nyonso soki boyokanaka te mboka na bino eko avancer ata muke to eko avancer te parce que boza koyokana te nzamba kopesa bino mapamboli te. Bakoko na bino o nzamba apesaki mabele wana moyen apesa bino mapamboli ekozalaka te. Mboka ya Congo boyokana ezali te na biso peuple biso moko toyokanaka te. Na bafamille na biso bokabwani total na bafamille boyokana ezali te. Famille ezali kopanzana
pona makambo zangi tina makambo belé donc toza koyoka na te na ba famille donc bande kolanga kuluna président Tchaki kuluna zuba kuluna azali kotinda bango bakende kosala musala kisoda ba musu bazokende kosala koyekola musala maboko kasi ya solo na Kinshasa lokola passe ezali bande kolanga kuluna po esila ezali Tchakave. Donc la commune de Kinshasa na kati avenue Kiselele, Landu, Lukula, Mayombe na direction Gombe Matadi bande konangai suka na mobange ya kulune salamaki kuna yemoko Augustin Bikinda akitaki sur le terrain na présence ya Eric Makozo oyo azulaka biso toujours bilili bande konangai vraiment kuluna oyo toza koyeba te motema mabe ekomi nzoka nde bamama oyo basalaka makelemba soki kuluna ayebi kaka yo moto olieli kelemba bandeko na ngai bakoyela yo na butu nani aza koyebisa bango ke mama Solange moto alieli kelemba to mama na biso Esther la grâce moto alieli kelemba to pa mama na biso Pauline Bey aussi nani aza koyebisa bango ke ya solo super Anita lelo moto alieli kelemba bandeko na ngai nzoka nde ezali bango na bango bato basalanaka bamakelemba fezala kaka bango parce que mutu oyo akoyebaki bosalaka li kelemba na intel ezali kaka bino na bino bato bosalaka makelemba ndenge mpe eza na poto soki nga kongo alenga nasalaka li kelemba to ndeko moko asalaka li kelemba bandeko na ngai mutu akoyebaki yo osalaka li kelemba na intel eza kaka obie mama li kelemba to mutu moko bosalaka na ye ayebi ye nde mutu akosinale donc bandeko na ngai bref bakuluna bakomi koatake bato baza kolia makelemba soki bayebi ke yo lieli kelemba na butu baye kopapa kokotela yo bimisa mbongo wana soki mbongo ezali te babandi kopapa yo kopapa bamashete na ndenge ya kosakana te donc bandeko na ngai vraiment biso bakongolais nayebi te nzambe asala biso lolenge nini bandeko ki motema ya mabe ya boye tozala nango bandeko na nga toyebi te soki likelemba te matanga ndenge touti koloba ndeko na biso papi biba papa uti kokufa lokola papa aza na bana na poto papi biba bakozwa mosolo mwa mbongo mpona obsèque oyo kosalama kuna na mboka ya Kinshasa batinda mwa mosolo kuna bayeba ndenge nini bakose organiser mbongo kokende tanso batindi mwa 2000 mwa 3000 kote ya solo esala donc ba organisation nyonso tu po makambo to eleka bien bango bakoyoka ke ya solo matanga wana batindi mbongo bakuluna wana bakoya na bamashete na bango baye na butu aple matanga bakoti babandi kopapa il faut mbongo wana ebima o batindi euti poto to euti epai na epai oyo bolingi bosala organisation oyo bandeko na nga botala niveau oyo kuluna akomi nango kosala na kati ya Kinshasa bandeko ezali pasi mpe mawa kuluna koya kokota il faut mbongo ebima niveau nini biso peuple congolais tokomi kobanga groupe ya bajene oyo bazali kosala mobulu moko oyo tozali comprendre te bandeko pona nini tala ndenge bazali kozokisa bato kopapa bato na mitu donc makambo oyo barwandais bazali kosala kuna na Kivu ya kozokisa bato kokata bakingo ya bato bamaboko ya bato lelo tozomona yango na Kinshasa kaka kinwa moto akomi na makambo wana donc bokolanda bilili bomona Eric Makozo oyo amemelaki biso bilili atindeli biso mpona kolakisa ya solo tala makambo ezali koleka na présence ya ye moko Bukumese Augustin Bikinda azalaki wana po ya komona scénario wana oyo kuluna bapapi bato na kati ya commune ya Selembao ya solo po tozonga lisusu na commentaire tokotiela bino commentaire tolanda bilili bomona ndenge vraiment
Makamboleki na kata Kinshasa. Abonnez-vous na Congo Alenga TV. Tozali wana pona bino biso na diaspora. Makamboza koleka Kinshasa. Tokotika ka yango te photo lobaka yango parce que soto lobi yango te banani bakoloba yango. A na poto mutu nyonso azali komona vie na eza nango malamu ya solo donc ya s'occuper na ye na makambo Kinshasa te. Yango bandeko na ngai tolanda bilili bongo sima tokozonga na masolo na biso oyo tozali kosola mokolo ya lelo. Matondo mingi tolanda bilili. Eric Makozo na ba image. Matondo mingi. Muselemba okakwena mushindu tokaje babwelela bantu muntu mukimbyani fifu toba criminel badibanga tamilonda ubule bibi babwelela bantu muntu banyenga chose tudinacho bakumufila makuta jibane bajiba kushebela bakupa menace bayani ni kushebelele kushia ngitalo papa president papa Felix jila kwa na bwalwe bajiba tebecheni nujitisamba kai nujibaluba senge bakaba ke babikala babwelela baluba babashebeye munda manzi ya wanyi chemu manye ni bwalu kai kichi funke baba kwa mwani kwa kufila na shimibe wele na shibantu eta deshe ana na bantu bajiba kuselemba mama yugani merci na kini sio lazima na wale sambwa sio enda mbele na sambwa nazo nzambi ngo gisango na tutambula tala balinga na ngaba ndiko na mbaza vraiment kasi ça na regret na kasi aussi na fisa ki makambo isa masite e ba ibasali ya mu baka bazui ya na mwasi balasi libanda leki na mwasi ba déshabillé ba masi aliko ba ngaba violer o mususu balasi déjà la salle ba ngaba sala ba action na ba mususu ba ndeba chance o ka bino bo ganga na pa ndeba ba de comme ça ba côté na kata na pa na bino ya ngana biso tobiki mais bongo ba yibi le kuna ba mbali bazui ba mbongo na saki na zakina ba dossier na misal na makambo surtout ne makambo ngele kaka journée ba malobi na la lité ko nenga kana woni somba ba siffler mama somba ba siffler ceux qui accusent sur madanda comme linga beta ba siffler manza de mettre droit biso bito zo ba disposition pour ça la maso merci ya moto zo tambola to iba makambo ngele kele ile kande wana ile zo ba na so kike na lena zaki wana ne action zaki kuganga na ngati panga sama sa position bana ngakufaki ne za ba ngele te na nganga awa mbezaki awa ezalaka atolela kai anayosana aka sala komina ya Selemba alonga Selemba komina ba hikutina na banda ba hikutina na kimpantseke ele ko kufa na kimpantseke ngapoke ni kuna ke bozo ngaka kuna ba boso amiko biso to kuganga ka ndito abaneka ko ganga na porte wana kulisinga na tembe na ganga ki makasi mama na ngazo ganga ya mobile kwa moko akemisa to gangi ale ba babali ko ba tisiko moye ba bimeza tisiko mtanga bi mama bona porte anda kuna ba chesinga basinga ku deseka to boka to fungol ba to kuna seba lobineke biso ne to zali awa bakati basinga biso bilamba yango bakangai bato aporte bato église kuna simir bango mpe bakangaki bango basinga bato nyonso to aporte bakangi bango basinga moye ata boye bolingo bima babweza na ntongo na mwana ninga bima nda matina mi abi pardon bofunga biso singa bakangi biso na porte ne ba bofunga to bima babo déjà tongo tani bakeleki ne kota ne makambo ndenge ne kai bongo merci mama kombo nani mama ewanza kwa deni Nous avons la deuxième presse. Oh, s'il vous plaît, ma côté les livres est sous. Oh, bonjour mon
Merci mingi ya solo bandeko na bandi bolandi bilili bomoni bino moko ndenge penza makambo ezali koleka na kati ya Kinshasa ezali pasi pe mawa mingi tala ndenge bandeko bazali ko expliquer vraiment en tout cas ezali pasi mingi na ngai moko pe mawa nga moko naza komituna Gentini Ngobila azali gouverneur ya Kinshasa ye moto azali ko contrôler ba bourgmestre nyonso to na kati ya commune ya Kinshasa parce que rapport nyonso bayaka kopesa ngo epai ya gouverneur ba bourgmestre bazali sur le terrain mais moto azali ko contrôler bango ezali gouverneur moto ko contrôler ye ministre ya intérieur awa tomonaka ngo même Sarkozy tango azalaki avant comme président azalaki ministre ya intérieur tous les quartiers chauds oyo nyonso to ezalaki na mobulu tomonaka Sarkozy akutanaka même na Rex Kazadi oyo azalaki bongo arepresentaki bagene nyonso ya baquartier oyo ye mpe azalaki kovanda ministre intérieur ya biso ya Congo rôle na ye tokomprenaka te na mboka Congo tozomonaka ministre intérieur azwaka bamilio bambongo na bambongo bandeko toza koyeba te bourgmestre ye otomoni Augustin Bikinda sur le terrain mais aza na makoki te parce que ye azali bourgmestre ye akozwa rapport apesi yango epai ya bakonzi na ye mokonzi na ye ezali Gentini Ngobila président ya ACP Gentini Ngobila ye akozwa yango apesi na police ndenge Augustin Bikinda auti koloba général Kasongo tala kote ya Selemba ukuna kuluna eza ya kosakana te tala nde baza kopapa bato général Kasongo akopesa oyo ayepe rapport na ministre ya intérieur ye mutu azali ko contrôler mboka na biso il faut ya sur place un ministre pour ya eza rôle na yo yo pe faut ya eza raté yo tika bourgmestre akende gouverneur akende to général Kasongo non bongo yo rôle na yo ezali nini kuluna bazali kobotola bato bambongo kuluna baza koya na bakomi na niveau ya koatake bato na matanga bokoma ta na niveau oyo komi esalami na États-Unis bozo ba siffler chaque ndako nyonso tu siffler soki bomoni kuluna na butu pri bobete ba siffler pri ndako nyonso tu siffler bato nyonso tu babete ba siffler kuluna kokima to kosala système esalami na Sénégal kobeta banini bamanzanza basani bozobeta yango pom bobeta basani na butu soki bomoni kuluna na Sénégal esalama eza esila système a sifflé ekosila alerte kaka alerte nde balobaka alerte sifflé pela pri tant bomoni bamenace yo beti voisin na yo pembeni mpe abeti sifflé kuna abeti sifflé balabala mobimba sifflé na sifflé abamiso babeti na banza basani bazobeta yango pom batutu makelele wana pom bandeko kuluna ekosila bino nyonso to bobimi bagene ya kuluna wana bazalaka ata mosusu baza 10 baa na kope moko tokokota na pale wana ifo pale wana balikonde kwei ndenge eza wana doki batindi mwa 2 tonnes sur 3 tonnes likonde kwei tokokota wana po toleka balaa wana soki bino bobimi 50 to 100 bandeko bakuluna na bobeta bango te bokangi bango bobeti bango mpena kitoko balie frappe okomona kuluna ekosila système a sifflé alerte bourgmestre na biso Augustin Bikinda système a sifflé te yango bayaya tu ya gali bagalwa na bagaloise nyonso tu sifflé na sani lupangu nyonso tu soki omoni kuluna na butu bamenace yo oyo do bino nyonso bavoisin bobeta basifflé bato nyonso babima libanda bobeta basifflé wana bokomonaki ya solo kuluna ekosila bakuluna bakokima parce que bayebi ke bato bakobima bakozala ebele bakobeta biso bakoboma biso bakotya pine donc ekozala mobulu mpona biso tika tokima na biso po towa kokufa pamba
Oh, trop c'est trop. Trop c'est trop, trop c'est trop. Donc, nandenga osakana te. Mboka morote oyo, kuluna silaka te, ti na niveau nini. Tozaka na kuluna ti wapi. Ti wapi to na kuluna. Basoda na biso. Eloko ne bazo sala. Tozo yebate bazo koka même pas kosilisa kuluna wana. Donc yangwana bandeko na ngai masolo na memela ke bino mokola lelo. Bolandi bino mona bilili. Tala ba mama na baza kolela. Tala jeune wana ne bakati tila maboko, bakati na mutu, donc ba kuluna bazo s'en fouter. Donc azo yebate kutu oyo ndeko na ngai pourquoi naza kosala yebo pona mbongo. Tellement passé leki na Kinshasa bandeko na ngai et comme système donc lobi to ebite so ba changer système nini te ko koma na nzelo leki ba yeba tsubu mbeli ba bodelo elo au niveau ba komeli oyo matanga na mutaleli kelemba na ye mutazo bomba mbongo na ye asali kelemba na ye le mbongo na ye etali yo nini yo kuluna etali yo pe nini yo mutu bosala na le kelemba mutema pasi mutema mabe congolais jaloux mutema lukundu yo mutu sala ke loko wana mutema lukundu okono funda ndeko na po ale mbongo yo tango lieke ba ya funda ki yo ya le mbongo na sala makambo na ye yo ke no funda ye po bakanga ye ba menacer ye ba boma ye bako boma ye bandeko tela mutema mabe muta sali matanga na ye matanga boke ko sinaleke na lupango na mbongo ye na matanga bandeko na bango ba kana poto bana na bango bokende kuna bo menacer bango bozwa mbongo wana tala mutema mabe komi na Congo bandeko toyebi te mboka na biso mboka ya Congo tokosukaka wapi na mboka oyo na mutema ya mabe oyo tozali nango tina poto mutema mabe lukundu ndoki kutu bien lukundu pena yoka lukundu jalousie eza na poto jalousie ya kosakana te yangwana ekepe na Congo bamuso Congo bakongolais bazana Kinshasa ba mabe non na biso tozali awa toza mabe donc bandeko na ngai nakomi na ngai na suka masolo na biso oyo tomemelaki bino mokolo ya lelo vraiment nde tolobi Jean-Denis Ngobila se akati makambo na ye donc alobi bien ke ya solo ye azalaki atalako te kasi ya solo bandeko ye ayaki wana mpona makambo etali sentiment na ye oyo ye alakisaki bongo en tant que gouverneur en tant que kinois alakisango mpa ya bana Kinshasa ke ya solo ayembeli na ye président na ye eza problème te mais ezali te aza kosala jalelo po te ya solo azwa songolo to eloko moko boye oyo président fo apesa ye non mais ezali kaka sentiment nde tomonaka Fati Beton président oyebika nde yalaka solingo beta mwa matolo na yo epai ya moto oyebika kopesa yo oyebika ye aza ta so motu moko aza supérieur na yo mwa masolo emonanaka eyaka nde biso tosala baémission boye président nde ni prese otikanga kaka boye bakolomba yo bakotika yo mama Lisette ndenge nini donc ezalaka nango mais eza te ke non tosala yango polémique ya solo ke ye aza mabe aza boye bandeko Congo c'est un grand pays Congo ezali mboka monene kasi soki biso tu toyokani tokomi na bolingo ya mboka na biso ndenge basénégalais bakóma lelo soki likambo ezali baza mpe kolobela président na bango so likambo ezali baza koyebisa mpe gouverneur na bango bourgmestre na bango bandeko biso moko peuple tolingana mais eza te ke tozolingana te koyinana kosala na mabe o te Augustin Bikinda te ngai nde okuna ye te bona boye bandeko na ngai tokotonga mboka Congo te totonga yango te tokozala toujours à rond tobanda osala na kaka mabe ti mboka na biso ozalaka ndenge wana bapays mosusu ekodouble biso kuti se double biso totikala balesheki na bachad kutu ozwaki Tchad lelo koma oleka biso Benin eleka Congo tala kaka Benin baéthiopie biso tofinga
baethiopie na bavictoire wana kala baethiopie nde baya kosenga mbongo bakimi mbongo na bango mpo na nzala baya kosenga mbongo wana na congo baethiopien mekende lelo bandeko air ethiopia tokoma kutu kovoyage na avion na bango air ethiopia baethiopien lelo bazotonga meme bametro banzela batrain kutu koloba te baautoroute kutu bakomotonga biso na congo ti lelo autoroute eza te banzela to tozotonga me wapi autoroute lelo kuluna etonda ebelebele mpo na nzala nzala ezali na congo yango peuple bagene bazokoka te parce que majorité ya peuple congolais sur 100% ya peuple congolais 80, donc totiaka 70% bango tout baza bagene alors baemploi ezali te yango moni kuluna pasi ezali bagene nyonso bamipesi na bango akoma nde kuluna seme abrake asala mwa action moko boye mpo azwa likonda président de la république en tout cas gouverneur Chantini Ngobila président ya ACP bon apprendre vraiment surtout ministre intérieur nga pena zotelema ministre intérieur oyo ya Congo amonanaka te ministre intérieur rôle na ye ezali nini po awa na poto soki likambo nyonso eza na ville moko songolo oyo babomi bato oyo batie bato bambeli bandeko na ngai à part bourgmestre ya ville wana bandeko suka nango moto ayaka kokataka makambo oyo ayaka ministre ya intérieur ye fa ya ayeba likambo nini eleki na quartier wana bakomi koboma bato quartier wana bakomi kosala bato mabe mais ye fa ya oyebita kopesa rapport na président de la république mais biso na congo ekoma mbala moko kaka faci obomi mboka tala kuluna faci bandeko bongo barole ya bato mosusu wana avant ekoma pa ya président bato wana mosusu mosala na bango eza nini donc merci mingi merci Augustin Bikinda bourgmestre ya Selembao Augustin Bikinda jeune moko oyo azosala toujours azodéveloppe commune ya Selembao mwana gale ya tongo Augustin Bikinda vraiment en tout cas système kaka ya ngonga sifflet pi sifflet kaka sifflet na basani kobeta système wana ekota na kati ya gale bokotisa yango tous les galoises bapale nyonso tout Eric Makozo azali en tout cas zwa bilili bandeko tout bamama nyonso kokota na babalabala tout mama somba sifflet zala na sani na mwa libanga na te santa lutu betaka yango so bomoni kuluna na kosela États-Unis aplikaki loi wana mpona baminduki Sénégal na Afrique appliqué loi wana mpona criminalité alo biso mpe to aplika yango kala esalamaka ntanga Laurent Désiré Kabila sikoyo bozongela yango ekozala nécessaire mpona mboka na biso mboka ya Congo. Merci mingi encore Papi Biba courage na pesi sous mes condoléances na yo Papi Biba et merci mingi Richard Kunku Bambota trop merci na mon vieux Clara de Bruxelles et surtout tous les bana eroga lisungi au bazali prouver na ndenge papa na biso papa ya Papi Biba asili kotika biso merci courage maman Belinda zala toujours la mopandi ya papa pote ya solo maman Belinda Louvela zala toujours la mopandi ya papa Biba papi en tout cas courage en tout cas on est ensemble merci pour partager vidéo tous allez toujours pour na bino ba événement nyonso koleka na kati ya kin biso en tout cas tokotika te tokobanda kolobela ngande ko na bino molobeli na kobanda kolobela yango biso tofingaka te biso tofingaka bato te kongo alenga yaka kaka koloba oyo ezali kointerpele bakonzi na biso bazali na Congo bameka kofongola misu po peuple na biso bameka kolia po nzala esila criminalité pe esila merci ezaki ya bino ndeko kongo alenga botikala malamu merci na Eric Makozo oyo azali kotindela biso toujours bilili nzamba pambola yo kuna siko zali continuez toujours ba image ya kitoko otindelaka biso merci mingi na pesi mbote na bourgmestre Selembao Augustin Bikinda merci na équipe technique na EP kuna na kata Selembao pe na bosani te ba parlementaire debout ya IDPS président parlementaire debout merci mingi continuez toujours mobilisation on est toujours ensemble
tozali pona bino. Congo Alenga TV toujours en marche. Bon s'abonner massivement, bon s'abonner. Merci tokuteli bon balasema, tokuteli bon balasema. Botika malamu kimi anzambe za la kati na bino matondo mingi. Nalanga makambo ambona mema na yebite bakofinga tina sona komi komesana nango lokola sodo ya kendaka etumba lukitwa masasi emesana utakala matuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpona nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpona boma nzoto yanga nzoto